Merci mingi Mama Rosalie pour na kopesa ngai maloba sino ya solo penza na oyo wuti koloba vraiment il a teli ya boye penza en tout cas couleur jaune oyo ezali ba jaune moko ya makasi oyo soki ozali sensible te na mbuma ya misu na yo okoki kokufa misu po ete jaune eleki makasi yango ete babilamba ya boye soki omoni ete mopaya azali koya kotala yo na ndaku alati couleur ya boye ya jaune ya boye ndeko zala na ba anti soleil po ete yango nde koki ko résister pona misu na yo pona kotala couleur ya elamba oyo po bilamba ya boye esalaka misu pasi nazali ko regretter mingi po ete bato oyo bazali pembeni ya professeur Chikudia basili koyebisa yete ndenge nini elateli to couleur ya elamba oyo alati ezali ko frapper pe ezali ko sala bato misu pasi. Wana ezalaki dossier otolobi na oyo etali elamba oyo alati pe couleur na yango ezali couleur moko vraiment il faut atala kuchakudia asala attention mbala ya sima po ete ekoki koboma bakongole misu mbala ya sima pe tozongi na kati na dossier ya solo oyo etali information ya lokuta oyo atala kuchakudia pe na ba Honoré Ngbanda bazali ko monter de gauche à droite pona koloba ete président Kagame na président Kabila bazali ko sala coup ete ba faire sauter le président Denis Sassou Nguesso ba information ya lokuta na lokuta oyo nini bazali ko luka ete po ete ba tia mobulu entre Congo Brazzaville pe Congo Kinshasa wana nyo surtout ezali pona nini po ete lokola Denis Sassou Nguesso asili ko kanga toko ko simba Général Mounene ba luki moyen sundenge ba ko sala ba monité yangana ba komi ko monter ba histoire ba komi ko utiliser même ba journaux mosusu po ekomaka ba information ya lokuta o etali ba konzi ya Congo Kinshasa pe ba konzi ya Congo Brazzaville po ete ba lukaka ba information ya lokuta mais Denis Sassou Nguesso azali président oyo asatimba kala azali président oyo ayebi makambo ndenge elekaka abandi politique lelo te professeur atala kuchakudia tango mosusu ozali kokanisa ete Denis Sassou Nguesso abandi politique lelo président Denis Sassou Nguesso abanda politique kala kokanisa teke ba information na bino ya lokuta nde yango na boko ya kopanike nango président Denis Sassou Nguesso pe na ebi ete président Denis Sassou Nguesso tango azali kotanga ba information na bino oyo azali koseka grave yango na te pona koloba ete lokuta na bino esuki lokuta na bino vraiment bato basi babaye yango bo changer technique ya information na bino po ete oyo bokomi koloba ezali nde lokuta ezali lokuta mawa pe pasi bakongole nyonso tu oyo baopposant bakoma lokuta vraiment nazali kokamwa mingi yo soki ozali politicien olobi ete yo nde oyeba nini na bakonzi ebele yo nde moto oyebi meme mokolo Mobutu alingaki akufa yo nde moto otalaki bilete ya santé ya Mobutu bayebi soki ke Mobutu akokufa kala te kaka yo nde moto oyebaka nyonso bokomi meme komonte ba histoire à lokuta un type qui connaît tout ye atoyeli lisolo oyo ya ba mécanicien ayebi atoyebi ye oyeli lisolo ya baboyi nyonso ya Kinshasa ayebi ya yebaka kaka makambu nyonso yangana bozali komona ete politique o bazali komemela biso yangana mboka na biso zali kodinda soki lelo mboka na biso komi na situation komi nango ezali na ba information ya bato lokola ba professeur Chikudia oyo bandeko bato bazali ba hypocrite lelo bakomi kolekisa bato ete bango nde bakomi kondima Laurent Désiré Kabila pe koloba politique ya malamu pona Laurent Désiré Kabila mais tant que président Laurent Désiré Kabila azali na pouvoir botala ba image na bango ndenge nini babandai ko critiquer maloba nini babandai ko loba bango nyoso na bangwanda mais lelo ekomi ete lokola kufi ale bakomi ko loba ete Laurent Désiré Kabila mwana mboka boyebo bomoni ndenge baza ko changer ba langage na bango pona ko yebisa bino ete bokeba na ba politicien oyo pe bazali ko senga na atala kuchakudia tika kokosa ba information ba congolais ya Brazzaville ba zomelio balobi ete botika ba jeune bino bozali kosala botika président na bango Denis Sassou Nguesso avant da calme makambu na biso ya Congo balobi ete to traité yango biso na biso to tika kokosa ka ba makambu ya kokotisa ka Denis Sassou Nguesso na makambu ya bozoba ba information oyo atala kuchakudia a monter ezali pasi pe mawa ba congolais to yebisi bino ete
bokeba sikoyo congolais nyo so komi ko jouer carte na ye pona kuluka ndenge nini ya ko renverser gouvernement ya Joseph Kabila. Mais bazali ko yeba tete Joseph Kabila ndenga zali wana ba peuple congolais ba lobi ete ba pesi lisusu mikolo po ete ba opération hirondelle na bino obolinga ki bo monter bo tindi ba élément na kati ya kin ba bomi ba étudiant ba violer ba fille na kati ya côté ya Mikonga pe ba bomi bango omoni ndenge nzamba e ko dévoiler bino yango ete bozali batu moko soki batali bino kaka même bilongi na bino zolakisa kaka ete bozali na ba makila ya ba peuple congolais ezali pasi pe mawa mingi bakanisi ete bakozwa kaka Congo yango boye na ba makambo na bango bazali koloba ba histoire ezanga tina okomona ba misusu ba ye 6 millions de morts lobi ba misusu ba ye 8 millions de morts lobi kuna 10 millions de morts ba information kaka ezanga tina vrai politicien na minute opona mboka na biso ezali kaka Joseph Kabila yena azali kolakisa politique ya malamu na kati na mboka na biso bandeko tozali komona ndenge nini bato ba perdaki ba mapangu na tango ya deuxième république lelo bakomi ko récupérer ba mapangu na bango alors que na tango ya deuxième république ata mokonzi moko te azalaki ko se soucier na bato wana. Mais lelo kaka les mêmes bato wana ou basalaka mabe bakomi ko distraire bato bokeba kuna na Congo bokeba politique ya Congo botika babilo ko pamba wana et puis botika Denis Sassou Nguesso président Denis Sassou Nguesso avant na mboka na calme asa la politique na calme botika ko kosa na ba information ya lokuta pe nani gouvernement ya Congo Brazzaville basi ba timbeli bino basi ba comprendre que ba information ya lokuta pe ba kebisi bino na ba information na bino ya lokuta botika bokomi ko luka ba information ezanga tina muke o garde corps ya Joseph Kabila balingi ba boma mosengo donc bokomi ko kosa kama bokomi na suka bokomi neti soso akwei na mai azali ko tepa botika batu mokili se yebiete bozali batu ya lokuta soni botika Joseph Kabila un jeune président azali ko tonga mboka na ye pe peuple asandimiye bino ba vie ba kokobar o bokokaki eloko te pona Congo botika jeune président astonga mboka na ndenge ya malamu botika ko distraire Joseph Kabila bino ba kokobar bo vanda bokokaki eloko te 32 ans bobomi mboka lelo atala kuchaku dia zako yake ngai nde na ebaki politique ya Congo biso nde tosalaki pona boye pona bato utenuka ngai nde na ebaki bulletin santé ya Mobutu Kalate azako kufa bande ko tozali ko senga na bino atala kuchaku dia kota retraite même pona politique ya Congo to sengi na yo kota retraite po ete ozali ko kokali susu te po ete bokomi nde ko luka ba information ya lokuta bokosaki bato ate général Mounene aza en liberté bomoni radio Zoomel 1000 to pesi information to yebisi na ba peuple congolais azali ya kokangama bomoni siko ete ndenge moyeba libérer ezate bokomi kokosa ba information o Kagame na Kabila balingi ba sala coup d'état et pas ya président Denis Sassou Nguesso pona nini peut-être président Denis Sassou Nguesso a libéré général Mounene bosuki bolobaki kasi na peuple ke bolobi ke aza en liberté aza nesika sécurité bokende kosala ye interview bokota na prison ya Congo Brazzaville basala ye interview tala ba omoni ndenga komi koyela bato na ba costume ya jaune misu pasi politique na bino esili bosuki yango tolobi ete mingi bazali koyeba te ke même na ba européen basi baye ba politicien congolais ba comprendre ke baza ba comédien ba aventurier bandeko oyo nyonso to akanisaka ete radio Zoomel 1000 ezali radio ya simandaku pe ba information na biso ezalaka ya simandaku eko banda kaka ko convaincre bino tango boko banda ko mona ete ba information na to pesaka ezali ko ya na vérité mbala moko nde boko banda ko yeba makambo mingi biso to lobaka bomonaka tango bovandaka suka na yango vérité komelaka bino en face. Atala kuchaku dia tika président Denis Sassou Nguesso avant de calmer botika ko salaka ba information à lokuta po ete bolingi ko déstabiliser bato pourrier
président Joseph Kabila na président Kagame balingi basala président Denis Sassou Nguesso coup d'état n'importe quoi. Tena nous couleur ya elamba na yo eza ko sala misu pasi ba congolais o bazali sensible na ba misu na bango ba koki ko kufa misu ba lataka elamba ya couleur jaune boyete atala kuchakudia ezali pasi pe mawa ba faux politiciens bozali ko distraire peuple bino nde bozali ko bomisa batu indirectement sans le savoir. Mama Rosalie na pesio maloba.